Bonjour, bonjour, bonjour ma grande famille. Bonjour la famille, bonjour, bonsoir. Partout et quoi il va plutôt j'espère que vous êtes bien par la grâce du Seigneur. Voilà, nous avons battu, en forme encore et toujours parce que yemoko nous avons aidé à battre la biso na makasi na biso te kasi na bonzambe na ye. Napesi bino nyonso bambote partout epai wapi tozwami. Voilà lelo toye lisusu mpona kosolola mpona kopartage kaka ndenge ezalaka e na yango totiaka toujours masolo na biso na maboko ya nzambe parce que toyebi ke ntango tozopartage awa maloba oyo tozopartage tozolobela ezokota mpona kosunga milimo mpona kosunga bana na nzambe na yango ifo totiaka ye kaka devant liboso ya nyonso ya masolo na biso apres tokoya koyeba nsima sujet na biso ya mokolo ya lelo. Yahweh topesi yo merci. Merci éternel Dieu, merci tendre Père, nous avons moïna biso, nous avons ozobatela ozobombela ozolobisa ozosalela biso Yahweh topamboli yo topesi yo merci. Merci Père éternel pour la journée oyo na poko ya lelo yango pesi biso lisusu makasi ya kotelema lisusu mpona kopartage longo na bana na yo kolo tika ete présence na yo ezala parmi nous du début jusqu'à la fin tika ete oyo tokopartage na ntango na mokolo ya Seigneur ekota kati na bomoi na bana na yo mpe esala mosala Yahweh tika ete biso toyebisaka te yo toapparaître mpona koapporte message kati na pepe na yo totelemeli nyonso ya diable nyonso ya bokeseni ezala nil et sans effet ezala mosika na biso présence persistance na yo ezala mpona biso dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà ma famille, j'espère que vous allez bien. Vraiment, dans nos signes, à Kakanayon, de Konama, moi, si on va nous nous s'abonner, dans le pays, oui, pour s'abonner à la chaîne Nabiso, dans le côté, au monimatea, nous sali au grâce, au bénéficier quelque chose. Pourquoi qu'on les caca bon au Kenya, pour ça et le côté, en tout cas, il faut malamu, au s'abonner, au liker et au sali partage, pourquoi pas, pour na kopanza sango, pour na kokabola pe, oh ya mutu ya yo sui, oh ya bana kokabola yango pe, na bandeko mosusu, et nzambe akozama te na kopambola yo, et c'est très important. Voilà, merci, que Dieu soit loué. Lelo vraiment, si je n'avais so oyo, toye na moko to partager lelo, et c'est très important. C'est vraiment important parce que comme tu as vu biso nyonso que tous en mois de mars oyo est dédié à la femme. Ezali mois oyo et dès que tu as mois de la femme, journée de la femme et moi na biso mois mobimba donc voilà quoi. Mois de la femme oyo ezali oyo biso basi totelema un jour ezala na basi moko boye oyo batelemaka mpona koréclamer oyo babengi yango droit de la femme. Oyo babengi yango droit de la femme. Pourquoi? Parce que na ntango ya kala mwasi azalaka vraiment valorisé te. Mwasi babandaki kotraite lokola esclave moko boye. Mwasi babandaki kotraite ye lokola eloko moko boye ya ntina te. Et mwasi abandaki kotravaille mingi sans pour autant azwa ba repos. Mwasi abandaki kosala lokola esclave lokola eloko moko boye. Et ezala na mwasi moko oyo atelema mpona korevoke droit wana e basi nyonso balamuka e yango lelo ngai na yo tokoma kocélébrer yango droit de la femme, journée de la femme, mois de la femme, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que mwasi aza na badroit na ye il faut à réclamer. Mwasi aza na badroit na ye parce que mwasi aza mpe être oyo nzambe akela. Parce que depuis le jardin d'Éden, tant Nzambe akelaki Adam, akelaki na Ève. Bien sûr, Nzambe azwaki Ève na mopanzi ya Adam pour na kolakisa ke mwasi oyo aza lisungi, mais aza être oyo akelama epai ya Nzambe. Oyo akelama epai ya Nzambe. Et tant que bamonaki ke mwasi vraiment azozala valoriser te, mwasi aza ko bazotraite mwasi lokola esclave moko boye, nde esalaki na basi oyo batelema mpona korevoke oyo ezali droit de la femme. Mais yango lelo na ye mpo tosolola droit de la femme. Ntango biso tozorevoke badroit na biso atanke bafemme, droit ya mwasi eza nanu nini? Droit nini oyo mwasi esengeli na ye arevoke? Mwasi aza na besoin ya amour.
mwasi aza na besoin ya respect, mwasi aza na besoin ya assistance, mwasi aza na besoin ba éduquer ye, ba instruire ye, mwasi aza na besoin ya babiloko wana nyonso, considération aussi. Et tant mwasi aza na besoin ya babiloko wana nyonso oyo ezali droit na ye, il faut aussi savoir que mwasi pe aza pe na ba devoir oyo esengeli ye pe accomplir, pas seulement aza kaka na ba droit na ye oyo azo réclamer, mais aussi aza pe na ba devoir oyo esengeli accomplir en tant que femme et en tant que aide oyo ye azali. Et lelo tozomona basi tozotelema mpona koréclame droit eza mabe te, eza bien lolenge bakoko wana ekalakala basalaka, lelo biso nyonso tozokontinue nango. Sikoyo ntango biso basi ya lelo tozotelema mpo toréclame badroit na biso, estce toza digne mpenza ya kotelema ya korevoke badroit wana oyo mpenza ya biso oyo tozorevoke wana? Estce toza digne na mwasi ya lelo atelema vraiment arevoke oyo ezali droit na ye? Toza lelo na monde ya technologie oyo digital oyo eyeli biso na internet, babiloko ebele oyo eyeli biso na monde ya lelo, et biloko oyo eza mabe te parce que à cause nango esali mpe ke todécouvrir biloko ebele, eyede biso mpe na nzela ya makambo ebele ya kopanza sango malamu, ya kosungana, ya kosala makambo ya ndenge na ndenge. Et mwasi ya lelo akomi koutilize to mwasi ya lelo akomi kosalela nzoto na ye na lolenge esengeli te. Mwasi ye moko a perdre valeur na ye, mwasi ye moko a perdre oyo ezali respect na ye, oyo ezali droit na ye oyo akoki korevoke yango, atelema revoke yango. Mwasi ye moko a perdre yango. Pourquoi? Parce que azovivre, azotala monde ya lelo ndenge ezokendelele. Mwasi aza na besoin ya bolingo, parce que mwasi ye moko aza na bolingo kati na ye, parce que mwasi soki olobi alinga, mwasi alinga sincèrement. Mwasi alingaka vraiment sincèrement, mwasi soki apesi bolingo, apesi confiance, apesi mpenza motema na ye, mwasi mpenza alingaka sincèrement na lolenge esengeli. Na yango mwasi aza na besoin ye mpe balinga ye, et mwasi aza na besoin ye mpe barespecte ye. Siko mwasi yango oyo bakorespecte lelo, est-ce que respect mwasi wana aza digne mpenza yake barespecte ye? Mwasi wana oyo akotelema lelo arevoke badroit na ye, est-ce que mwasi wana aza digne mpenza ya kotelema mpe korevoke badroit na ye? Na biso basi ya kilelo, na biso basi ya kilelo korevoke badroit na biso eza mabe te, parce que mwasi aza aide, aza mutu oyo fo asuka kaka na cuisine te, aza mutu oyo fo asuka kaka na otorshone ndako te, aza mutu oyo fo asuka kaka na obota bana te. Mwasi fo s'épanouir, mwasi fo yebaki mwasi na ye, mwasi fo travailler mutu na ye et nzoto te, pas seulement nzoto. Parce que lelo tozomona basi ya lelo bazotravaille, bazosalela mingi nzoto na bango ke mutu na bango. Basi wana ntango batelemaka barevokaka badroit na bango, c'est parce que bazalaka na confiance na bango moko, c'est parce que bayebaka oyo bazosala, c'est parce que bayebaka bacapacité na bango, bayebaka batalent na bango, bayebaka oyo bango bazali. Siko biso basi ya kilelo, biso basi ya lelo, est-ce que soki lelo totelemi tozorevoke badroit na biso, toza digne ya penda ya kozwa ngo, tandis que biso moko tozomipesa respecte, tandis que biso moko tozomipesa valeur te, tandis que biso moko tozoyeba ndenge nini ya kosalela oyo eza nzoto na biso te. Mwasi akomi kosalela plus nzoto ke olia salela mutu, parce que la femme c'est la tête. Mwasi oyo amibengami alobi aza une femme de valeur, oyo alobi ke aza une grande dame. Donc une grande dame bien une femme de valeur, il faut bamona plus mutu na oyo ezotravaille na makambo ya malamu, na koinvestir biloko ya malamu, na koya na baide ya malamu, na koya na assistance ya malamu, makambo ya malamu. Et mwasi wana ntango akotelema mpona korevoke droit na ye, et mwasi wana aza digne. Mais tandis que mwasi oyo azobengama mwasi lelo alobi ke azotelema azorevoke badroit na ye, mwasi wana elateli nde eza na bien te. Mwasi wana ye moko aperdra valeur na ye ya nzoto na ye ye moko. Mwasi wana azoluka plus asalela nzoto na ye ke mutu na ye. Donc nzoto na ye moko ekomi deja lokola marchandise na ye, nzoto na ye moko ekomi lokola eloko moko boye oyo azosalela. Mwasi oza na valeur,
oza na valeur makasi parce que oza oyo nzambe abenga yo aide oza oyo oya mpona kobakisa oya lokola mosungi. Il faut aussi savoir que moto aza aide atravaillaka mingi par rapport ya oyo aza aide aza moto atravaillaka mingi asalaka mingi sikoyo yango ezosengaka mwasi une femme de valeur. Il faut plus kosalela motu ke kosalela nzoto oyo nzambe apesi eza motuya eza eloko oyo ya valeur nzambe apesi biso yango. Il faut bien koentretenir yango, il faut bien kozwa soin yango, il faut bien kolatisa yango na ki respect na ki mwasi oyo ke osali otelemi mpe bato bapesi yo bavaleur na yo bato bapesi yo badroit na yo et otelemi mpe oyebi na korevendike yango na ndenge esengeli babi non ozomérite yango. Mais ntango tozomona lelo journée de la femme to mpe mois de la femme yango ntango tozoba eza ya biso bamama tandis que mwasi yango oyebi nanu valeur na yo moko te tandis que mwasi yango oyebi nanu kosalela te oyo ezali droit na yo moko droit yango oyo ozoluka orevendike wana droit yango soki bapesi yo est-ce que okosalela yango lolenge esengeli est-ce que okosalela yango lolenge esengeli parce que yo moko déjà okomisi nzoto na lokola eloko oyo eza marchandise okomisi nzoto na lokola marchandise olobi eza yanga olobi na kopesa olobi na kosala yango boye na komemela yango boye osi nzoto na yo okomisi yango lokola eloko moko boye oyo yo ozosala ke ozwa biloko ya mokili obosani valeur oyo yo oza nango obosani nani oyo yo ozali obosani. C'est très important. Il y a pour réclamer les droits na biso parce que toza moi si pour kala moi ça va ndai ko kena bureau te moi ça va ndai ko voter te moi ça va ndai ko sala te. Et les lots basi bakomi côté de mabalobi égalité l'homme et la femme égalité en opinion aux autres sur mon sens ni na ndenge ni parce que égalité ezali esika o mobala zo sala moi si pe akoki ko sala ko kota wana ko sala monta peut-être ya salaire o mobala zo zwa moi si pas akoki ko zwa ngo parce que elle travaille parce que azo sala parce que a se battre azo sala égalité wana na sens wana lelo to moni passer lelo akomi ko même égalité wana tina kati ya ndako ya mabala et yango wana nde ezosala ke basi baposa na devoir na bango yango wana nde ezosala ke mwasi aposa na devoir na ye arevendike droit na ye ayebi ke droit na ye eza pefo apesa ye alobi ke égalité ngana mobali tokomi égal alégalité wana amemi yango tina kati ya ndako ya libala tandis ke mwasi akotikala mwasi mobali azaka toujours au-dessus mobali a toujours likolo parce que moi c'est aux anacé parce que aux ana ba devoir na yo bien sûr mobali pas na ba devoir na yo faut accomplir et moi si pas tant que femme aux ana ba devoir na yo faut ça na moi là faut koyeba droit na yo et puis koyeba na devoir na yo il faut pas mélanger les choses il faut koyeba différence ya biloko wana mibale et il faut koyeba pe lisusu tango solo égalité yango eza na ndenge nini égalité yango eza na domaine nini égalité yango eza na sens nini et égalité yango eza na lolenge nini tokoki kosalela égalité yango. Ce n'est pas que soit égalité entre l'homme et la femme. Yokuna nanda kolobi d'ailleurs égalité, tout ça égalité entre ngai na yo. Tinenge zaboy nando lamba yo sokoli basani. So nga na tanzimbetu na tongo yo longoli dra. So inga na torsionner ndaku yo to opansi bakiti. Olobi tout ça égalité entre l'homme et la femme. Mais non ma sœur, to mikosa. To mikosa. Égalité na kati ya libala ezalaka te. Mobali atikalaka mobali pe mwasi atikalaka mwasi. Bible lobi na biso mobali aza chef lokola Christ aza chef ya église et mobali aza chef likolo ya mwasi na ye akodominer likolo na ye. Pour un chef na yo et moi si il faut accomplir ezali ba devoir na yo et en tant que aide il faut on même payer motuya on même ba projet on même ba idée on bakisa quelque chose na quelque chose oyo ko bakisa c'est en travaillant tant yo zo travailler oza une femme entrepreneur oza une femme ozo salelo ko moko boye oye ozo même quelque chose na kati na ndako na yo mais eplekate parce que oza femme oza
aide aux bakisa parce que Bible lobi na biso que désir à moi si les désirs de la femme se porteront vers son mari. Donc mobali nde aza na droit ya kosala nyonso na kati na foyer. Moi si akosala yango parce que aza aide aye ko bakisa. Mais il faut asala yango po aza aide aye ko sunga. Mais tant que yo moni que yo komi peut-être ko sala et ça n'a pas si sous le lot à côté bureau à côté musala à komi ko sala à so toucher salaire moko boye belé peut-être salaire eleki ya mobali na ye peut-être peut passer la même salaire na mobali na ye yetanga moni bongo alobi a poser ka. Donc c'est que na kata ndako yo lobby ngape na tie o tie to tie o sali bo ngape na sali bo bonzo si bo ngape na sali bo et moi si ayebi lisusu rôle na yete rôle na moi si na kata ndako za kozala soumise eza ya kozala lokola aide et na kati na société ya kosunga ya kosala oyo esengeli osala en tant que moi si et ça bien to revendiquer ba droit na biso c'est très bien, c'est très important na po ya moté na nile moté et ça bien parce que e banda pe leloté moi si fois yé ba valeur na ye tant on zo revendiquer droit na yo yé ba pe valeur na yo yé ba pe ko sale la ko ezali devoir na yo ko sale la te que tant yo zo revendiquer droit na yo ozana posa ya droit boye oningo sala boye alomemia motina ndako oposani ki aide na yo oposani ki soumission na yo oposani uyo falaki yo accomplir nango mwasi ba droit ya mwasi ezali amour mwasi na posa ya bolingo mwasi faut la aimer parce que mwasi ye moko non aza déjà mutu ya bolingo mwasi déjà ye moko aza déjà mutu ya bolingo tant mwasi alingaka ya solo alors mwasi aza na besoin ya amour et mwasi tant azo sentir bolingo kati na ye omona ke makambo nyonso mwasi osala ekende de l'avant omona ke mwasi makambo nyonso tu oyo ya osimba ekosimba mpe kosala omona ke oyo nyonso mwasi akosala ekoréussir parce que kati na ye aza na bolingo mpe azo recevoir bolingo kati na ye et oyo azosala ngo avec amour asala ngo avec considération et tant il n'y a pas à recevoir où ezali considération eza amour eza respect tozongi siko na droit tant moi ça zo réclamer respect lelo moi ça bazo respecter lisusu moi cité yango na lobi tant moi ça zo réclamer respect na ye moi si ye moko pe il faut se respecter d'abord. Il faut se respecter d'abord parce que tant on se respecter respect au baropesa yo oko mériter yango lolenge sengeli moi ça komi ko posa na nzoto na ye nani droit na ye akomi ko posa na oyo ya ye akomi ko zala porter na makambo ya mokili. Otali moi ça le journée de la femme, le journée na biso, le longo na biso, mais façon à moi ça wa la télé pour la journée de la femme ango. Parce que moi ça wa ya lolenge wana nde à côté les moi pas que ne revendiquer droit na ye. Moi si ozo revendiquer droit na ye à la ta modèle oyo. A sabia ka modèle oyo exposer ba partie intime nyonso nzoto libanda. Atiki nzoto libanda lobi nazo réclamer respect alobi nazo réclamer amour abi nazo réclamer considération nazo réclamer boy mais yo moko soki batali yo déjà ozo pesa déjà aspect ya biloko wana nyonso te ozo lakisa déjà biloko wana nyonso kati na yo te bandeko na ngai basi to comprendre to sosola to comprendre to sosola lelo moi ça komi ko finga ma mingi moi ça zo finga ma mingi moi ça za oya ya ko bakisa moi ça za oya ya ko longola te est-ce que biso lelo na kati na mabala na biso na kati na société toza o tozo bakisa ou bien tozo longola toza oyo tozo apporter ou bien tozo longola
tant tozotelema to réclamer badroit na biso, tant tozotelema to revendiquer badroit na biso, il faut toyeba mpe sika oyo biso totelemeli, il faut toyeba mpe banani oyo biso tozali, e badroit yango mpe ntango bakopesa biso yango tokosalela yango ndenge nini, parce que ekozonga kaka na société, ekozonga kaka na mabala na biso, ekozonga kaka na babota na biso, na bavi na biso. Eza eloko moko boye te so ndeni ezozonga kaka na société mpo azomona ke oui areklamaki azwi yango mpe azosala yango lolenge esengeli, e amérite yango, e amérite yango, amérite yango. Moi, ça comme égalité entre l'homme et la femme. Ngana mobali, égalité. On met égalité tina mbeto. On met égalité tina mbeto alibana na yo. On met égalité tina kati na foyer na yo. Et on posani devoir na yo en tant que femme. On posani o eza devoir o yo moko non de sengeli o sala. On posani yango. En tout cas, de comprendre et puis de bongisa. Ce qui vraiment tozo soit badroana, tozo revendiquer badroana, tozo mériter en peu tozo saila monenge sengeli, gloire au Seigneur, nzamba pambola biso. Mais ce qui peut-être tozo kunga mwa muke, tozo posana, tozo mema na loyenge, tozo mema na monde ya lelo ya Android, tozo mema na makambu oyo eza lolenge sengeli te eza passe. Balobi toza na monde ya lelo ya digital ya internet eye po esunga biso na makambo ebele na communication na babandi sango na makambo ya ndenge na ndenge na vitesse nango. Mais internet eye ekomi lokola edétruire mwasi ntango oyebi koza aide, ntango oyebi koza mwasi oyo oza na badroit, ntango oyebi koza mwasi oza na devoir na kati na internet esengeli osani. Internet en esengeli yosalela ngo ndenge nini balobi mwasi fwaza ainove oyo ezali boyebi na ye, ainove oyo ezali boyebi na ye, oyo ezali kati na ye na kati na réseaux sociaux lelo, na kati na internet oyo toza nango lelo. Mais mwasi azoinove nde nzoto na ye, mwasi akomi nde koinove nzoto na ye, aperdre valeur ya nzoto na ye moko olie ainove na mutu asaela mutu abimisa makambo ya sika, abimisa makambo ya malamu oyo ekosauve société, oyo ekosauve mabota, oyo ekosunga bandeko basi ainsi que mibali te. Mwasi ainove yango na nzoto na ye, akomi kosaela nzoto na ye, akomi koexpose nzoto, akomi kolakisa nzoto, akomi kosaela plus nzoto na ye na ndenge ya bien te ke mutu na ye. E abengami femme de valeur, e abengami une femme de principe. Femme de principe, femme de valeur, à se comporter à bon côté. À salara lolenya de femme de principe, femme de valeur. Moi si oyo azo réclamer droit, moi si oyo amiyebi et sengeli ko innové ko lakisa ya malamu. O eza kati na yo, o lakisa penza que non je suis capable. Naza wana kapona suka na cuisine te, naza wana kapona suka na torchonner ndaku te, naza wana kapona suka na kolala te. Mais talanga mwasi na telemi na innové na salibre, mwasi ya ndenge wana nde toza na posa na elelo, mwasi ya ndenge nde toza na posa na elelo. Et c'est très important. C'est très important. Autant que les matos revendiqués, mais tout est bandé au sein la route. Et ce qui est même plus grave, et ils ont fait ça participer mawa et belé basoye ba kutu tsina ya journée de la femme en route. Basoye ba kutu tsina ya ko revendiquer donc basoye ba route pona ya ebika ke journée na biso ba pesa biso ba pesa ngo ndenge nini, ba pesa ngo pona nini, ba pesa ngo poyo sala nini. Nesika oye belé tozoye bate tozo comprendre te mais nzambe asunga biso to comprendre égalité tozo kota kati ya mabala pona détruire mabala na biso eza ndenge wana te. Donc balobi égalité cela veut dire ba pio valeur moko te okoko sala na société, okoko voter, okoki kosuka na ndaku te na cuisine te, okoko sala bo. Mais en plus de cela yeba pe o eza devoir na yo parce que comme égalité wana kuna te o eko détruire mariage na yo, eko détruire ndaku na yo, salela o eza devoir na yo en réclamant des droits et salela yango na lolenge esengeli parce que eza pona malamu ya société na kati ya mabota pe na kati
ya mabala na biso nde message ya mokie nazalaki nango topartage. J'espère que tokocontinue nango, tokoévolue nango lisusu, tokolobela yango lisusu na lolenge esengeli. Tika nzambe alola apambola biso. Yo oyoki message obénéficie na quelque chose, en tout cas regarder vidéo mpona yo moko te, sala partage et s'abonner, liker, et nzambe alola akozanga te na kopambola biso. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tokutani à la prochaine pour le sujet na biso ekoya. Merci beaucoup.